analyse auto ça na yo Karine Mokonzi l'auto mona ba musicien ba mosenga bandi on a bon artiste pardon na défini internement na tale bosala na Fally Ipupa on a tale ki on a na défini lo asika chérie et pas Fally au défini Abi ane o alimbi sabat c'est-à-dire Abi na tanga na tala et wana eza buzoba wana ba pardon te wana eza buzoba ba qui sans esprit ya buzoba parce que pardon na biso bien que so nga na salio ma bien à reconnaître il faut na senga pardon yesu ko pardon na senga ka saleni au contraire écoute mutu o yo senga pardon yenda za que déjà senga pardon parce que a emilia yo apimela ba mbote au posta makamna ye ya senga o longola notre tindelo ba avocat et puis a salango publiquement. Imagine si so ezaki na kimina bongo kutoke na fois normalement 2 semaines baluki ozongi omonite ki okuta na tamu susu na batu neti mona na tikala mtakala na poto banda na za soki français soki fanga na poso za kuna mkandate momona ke yepo yaki ni esenga zo passeport esenga ba identité menga no ya poto no kima pete équipe nationale na mona nga concurrente tenga mona elekilanga so na fandi na ba te concurrente nango juste ya nani o tikala mtakala na Paris concurrente nanga Mantuma Coqueras Emily Commodore Mikwapin Papa Michel Mati Vincent ba soki ba nani o wana bala kinani ba Franck. Donc, ce qui peut l'issue nani Alain Dele. Donc, moi comment qu'on mourir na ebate au juste siko naza en face na nani na concurrente ya nani. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue ma chère internaute, il y a Congo Température avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise, journaliste intelligent. Je vous dis merci, Bateau, nous sommes vraiment Bazui Libakou et Hortalabiso Namo et je dis bonjour. Bateau Bazui Libakou et Hortalabiso Nabutu, je dis bonsoir. Je dis merci beaucoup à Joe Lili Atala en chair et annonce et je dis merci beaucoup à Joe Lili Atala. Il est vraiment, merci beaucoup parce que c'est un papa qui me soutient beaucoup. Merci beaucoup à Bobo Beloy qui me suit depuis Paris et j'oublie pas Dandy le King de Paris, Angèle Oazo Landanga depuis Paris. D'abord pour nous réussir émission de l'Aka Congo, émission vraiment et ils ont édifié nous Makasi Mikolo Peggy Titan, journaliste intelligent. Je reçois pour vous Karine Mokonzi pour la toute première fois. Marie Kessina Yamba mais Oeza Mbala Liboso na Congo Température auto reçoit par rapport il y a actualité zo les canaux presse en ligne. Je dis merci beaucoup Batou Barozo Libakou ya Rolanda Bisso. Déjà je vais dire bonsoir à mon invité Karine Mokonzi, la baronne, la véritable la donna congolaise. Bonsoir Titan, bonsoir nous retenons sur Rolanda Bisso depuis le monde entier. Et surtout qu'il est responsable à site. Bonsoir. Merci beaucoup Karine Mokonzi. Vraiment, c'est la toute première fois. Nayambayo, Batebele, Bandoz, elle a vraiment Peggy Titan face à Karine Mokonzi. D'abord, avant tout commencer, on a une question. Ils ont vraiment très capital au héros. Quelle couleur Karine Mokonzi a l'ingara mingi? En fait, na l'ingara mingi bleu ciel na rose à pété. Mais na nya sambali na pour na bleu ciel. Bon, biloko nini Karine Mokonzi a l'ingara kolia? En fait, nga na kani kilate hein, na liaka presque tout. À part ka ba blum suneti ba paipa ye, ba frère na lingate, ba mbwe yangu la soki ngula, ba mbwe ngia, ba made sana miki na liate, mais o itikali presque tout mbijo ndakala made su pondo na lia na nganyos. Merci beaucoup Karine Mokonzi. Maintenant on va faire un tour ça la moi coup d'œil nabiso sur le net. Tout le monde a Karine Mokonzi déjà à Kinshasa, mais voyage na yo Karine Mokonzi ne les kagizaki surprise au batnyo so vraiment ba ebakité mais tellement réseaux sociaux ils ont vraiment songi Karine Mokonzi akenda ki azolukanzila poto pour nani tozano pour nos pesa bat vraiment vraie information. Karine Mokonzi était parti à l'Algérie faire quoi et en plus toyeba objectif à Karine Mokonzi na voyage au tako kenezaki brisque zakini. En fait, non déjà dans le poto banzela ndamdamte. Si réellement on a besoin poto, on a une grande sœur na poto auto elongi moko ça 19 ans. De Myriam Mokonzi en pianga ka mkandani na koti na bwaki ngunda mais ezaka na ngati. On a kenda déjà New York au kende na kita wana na okosa kubwaka pengunda.
mais nazonga mpona olobaki epoto eza suka vite toana bamama na poto toana bafamille oke oyebi ke poto oui mais je ne pense pas héros nde kana na suspension na RTG akala mingi te nazongela to nde nazalaka déjà na internet na la team natika mpona ovanda na poto je ne pense pas c'est poto réellement ezalaki que bato nyonso balinga poto mais tomona bapapi mboma bakenda bayaka pourquoi bayaka mpona mosala donc poto ezaka parmi babiloko oyo esalaka ke moto azala kokomplete baniongo ya miso mais eza obligatoire te donc nga voyage nange ezalaki bit papushe moto atindenga efaki nazwi lelo mo boye donc nakende Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire. Après Kenya, 2 jours na Kenya. Merci beaucoup Karine Mokonzi. Je pense que Bato Parzo Landabiso à travers tout le monde. Donc Karine Mokonzi est-ce que Lolo Karine Mokonzi elle est fière d'elle? Ni par rapport à Karine Mokonzi Azaka, tout le monde a un horizon 33, tout le monde a un niveau capacité Karine Mokonzi Azanango surtout dans le net, même si à la chaîne locale. Est-ce que Lolo Karine Mokonzi vraiment a un plaisir d'un niveau à comment? Si, on a un plaisir. Déjà plaisir elle bosse za kola la rolamka et on va renouveler souffle de vie déjà ça plaisir pour nous et surtout que même on a qui au moins en fait ce qui au ça musala nzamba baksa kaka ba un plus malembe lelo déjà peut-être on a encore banaza journaliste liboso ok non c'est la passeport des services déjà passeport des services ba ça là encore ba société minine mais lelo na nango ya onde na komotambola nango eza grâce à musala parce que oyo sangate question na kina poto to so na bwa kingunda na poto na zana passeport na déjà yana bamboka mo ok sans visa oleki donet mamba ok luka ba visa Afrique du Sud na visa mboka mo batengelenga na bosani do na bosani yango et soki passeport na ngani koti na ambassade vu que naza déjà attaché de presse ambassadeur parce que papoucha ce qu'on a passeport diplomatique. Oh déjà, je crois dans 5 ou 6 jours, bon, PC officiellement en Belgique. Donc c'est déjà PC bon, donc en Belgique, donc Paris, il faut qu'il y ait 2 personnes. Sans visa, dans passeport, on a besoin d'un kumbinga, dans son chef Charlie, vous comprenez? Imagine si vous avez na kimina bongo kutoke na fois normalement 2 semaines au baluki au zongi. Au monité qui au coup d'un temps mususu na batunet mo na tikala mtakala na poto. Banda naza ceux qui français ceux qui fanga na poso za kuna mkandate momona ke yepo yakini esenga zo passeport esenga ba identité menga no ya poto no kima pete na 2 semaines une semaine na baluki na zongi eza na ku ya musikate aka kala mingi te bomona kana che photo nzela maite ya ninte. Réaction à Karine Mokonzi par rapport à la critique un jour ninge Karine Mokonzi ko api batumso ba finake réaction à Karine Mokonzi étant qu'une fille intellectuelle aussi surtout partout dans le monde réaction nayo sozo mona ba critique ba commentaire ba tumso ba reproche à cause arane non nga pona ba critique wana et comment nango normal en fait et de rappeler biso au changer parce que ça ko eloko yana liste no au monde on te même to tala ndi en mona nga ndeba critique le belange le te puissant on a réussi à l'est déjà na mesana parce que ceux na salino bêtise mtalbosa comme la kabananga okosha motema chimene dira no ka ya makambu ninyo ya do ba clin d'œil na ye na zo ba appela ba Blondine Marie ba Germaine Olunga Anelka ba Fossette donc vraiment batika ngate ba vie na ya Willy Musheni critique eza bien na vie ya mutu pona o ba accélérer et ba accélérer implique en fait donc na zana mal à l'aise c'est quand même conduit de soi-même Aza consciente que Aza un concurrent moko parce qu'aujourd'hui ce qu'on dit total là tout bazara moi 2 années tout monde a oui Ranajibé Fali et Ferré est-ce qu'aujourd'hui Karine Mokonzi malgré que internet batala roaming est-ce que Karine Mokonzi quelque part soit zongi boabi qui était nada un concurrent nanga moto boepé Aza ndenge monanga est-ce que Karine Mokonzi aussi ermo pas comme ça non on a ce que en dehors équipe nationale na concurrente pour biso mon équipe nationale tu as concurrente na biso moto wele la ba vidéo so to benga cameraman o benga bino amatra moto mbangwa kindra ya ko monter ya yende ko takana no liboso et inda rande to soin sara ba ko lo plateau o ba ko na ja moto mo ga biso ba na biso mais le que tu ali bino o mo ta mode un ordinateur donc bino be bozangi pe kimia ke tete Nicolas yo pe kendaka mais en dehors équipe nationale na mona nga concurrente tenga mona elekilanga so na fandi na ba te concurrente na juste ya nani o tikala mtakala na Paris concurrente na Matuma concurrence Emily Commodore Mikwapin Papa Michel Mati Vincent ba ceux qui viennent nani o wana balaki nani
ba Franck donc oh ce qui peut lisusu nanyo ba Alain Ndele donc moi comment ko ambrianga na yeba te au juste siko naza en face na nani na concurrente ya nani donc nga mo siko na se retrouver na ba nyonso et ça la ka force nanga parce que je me dis que comment bino nyonso beaucoup vendre tam super bo tshela ka mutu mo mandoki comment on avait va babi wana papa Tito na moi manger la et la bat oh wana mécanicien Afrique d'ici d'ailleurs na yana oh comment peut ces journées donc oh là la muki en fait na ba na peu concurrente nanga te quand même concurrent on a artisanal. Aujourd'hui d'autres personnes baloba que Karine Mokonzi elle est la force de la communication surtout au bima pe attaché de presse héritier Watanabe. Pour na roloba Karine Mokonzi ndenge vraiment apona kozana héritier Watanabe autant appelé comme Afirigola. Aujourd'hui sur l'hôtel na musique na génération. Pourquoi Karine Mokonzi s'est tombée toujours à héritier? Parce que héritier azo participer na histoire nanga na carrière nanga. Déjà, ceux qui ont participé à la carrière dans la cause de 5. Il y a le besoin de cause d'ingratitude JDT Moulopoué grâce à la TV. En fait, le quoi il y a des camarades frères dans la Guy Mokonzo ya nandaku, au moins que j'étais comme t'as fier ba propre. On a dans la musique na kinda bala samba trop. Après comme ça on se tout discuter mam nandaku et pas sabi ah ningo ngocha ba manza comme la ina ningo na makasbe TV salo bien. Au moins t'as bien aida TV. Ayo benga camarade ne pasteur de Nile ici. Abi que non na petite na moraza télégénique alobara bien il y a OPC émission bando sala. Pasteur ayo bien espace na banda TV bon. Sans on a un diplôme batu na ngape au casting on inte ba pesi ngape ero espace na biso libre kana minuit ngasko d'enfant pas besoin na ligne wala chaîne na ipen donc ngana okelo nganda ku 20h na mimbi la mana na sak na kei au bande émission minuit aussi si 2h na la na plateau na ba to régie et mon baba caméraman don là na plateau en fait era na bébé ngate mais lelo mon mutunyo so oloba kisi or que eza ba mambo et les caméras na coulisses oh lelo résultat nango et puis erna bandi bongo na banzo yozo ba interview na la samba ndenge tozaki ka déjà na papu héritier wata yepe ko talanga ah kuna on dirait alors ça na Tantine Henriette ça na Noëlla madinga era longo na BRTV wana Franck Stema ebi parce que tendance ba télé matin na madinga longo na BRTV avec un sponsor à Primis baby il faut que digital ce espace na un sponsor té a obligé pe madame BRTV na cha petit na achenga wana na bando ça l'émission Noëlla Tantine Henriette era komika anga bala so ki neta beli o ki bien te yé pas obligé ki bambi ket non ngai so na zo sala te na beli loko ngana munene babenga éléphant de la presse il faut petit na zamu qui makasi ndakala de la presse à sala na yo longa BRTV na commencer l'émission Henriette ko ça l'émission Henriette mo komona vendre honorable Serge Kaimba benginga que on a la baronne nga chaîne nga c'est bon yo il faut ya a puis ngana émission samedi audience c'est l'équipe a puis émission dimanche donc on a ça na baraka nde RTG asiko e kozwanga RTG bazwanga je crois grâce à colonel Chichi on a bossa na temo kabisa ngabi Karine aussi longtemps na bon moi on a biso ba soda donc grâce à colonel Chichi andoti kangata à tout moment ando binga ando landela émission na ngapeza ki o ça samedi o ça dimanche o ça oui enfin ba que Pierre gare centrale donc pour nous lobaki déjà na carrière na nganeti eloko lokola au héritier apesanga interview liboso ba utara poto mo beningi ça ba série ex président na Gifla kay ando ça ben mission te masala na interview au monde entier batala baboyi musique beta na poto papa chéri ando ça émission te na seul journaliste ana ko succès te lokote o apesanga chance na yambe pour expliquer bana poto que nazo ya donc azo lo émission le dimanche azo c'est samedi concert isla mais combattant zobo ya concert pour concert on pèse dans la té mais jibe to sana émission dimanche azo sanga nazo ya poto concert do mokili ningana nazo bapel et yasuka iza offert rigole sala nga ko sa première soin OK moi talent na répertoire et bi ba journaliste belé mais asipela ki apesanga na ki lo ko cadeau c'est un cadeau no anniversaire donc pour nanga ba vraiment ba to ba participer na carrière nanga on a que beau santé donc yanga na pour nanga musique ils ara vraiment na place belé na préférer na la na ba studio na ki ba rep na zonga ta 2 heures pour na bi à travers yanga na komi onaza. Merci beaucoup Karine Mokonzi, mauvais souvenir Karine Mokonzi akuta nango de pas bana musala presse. Non, bah mauvais souvenir, ils belé mais net singa déjà na kana système on a sans foutiste. Attends non so non siko avant de na la. Donc là na kanda noté. Dans ça les fornes c'est débarrasser dans la pépélé. Bah mauvais souvenir ils belé to kutana pe na mamsusu que au bengi pe invité ebisio oya au bengi mtumsu te comme pe dimanche yo mona plateau banzo be bandel tisuka. Yango mona kenga na komisa deux fois na ba plateau na sala mamlo kwa comédienne. Donc na pesa ba tu posa atana yambi nzinzi.
baza na posa na yo talanga omona ke na sekaka na lingio bina comme so na lia na plateau donc non ça maman boyeke mutaza na posa te katala Karine ya manal Karine faka yamba wata yetete il faut le katala Karine oloba nini lelo on la tani ya komisara bilamba mais comme so na tibilamba na chine ba grifte mais no ba talent oyo tu oses voir l'état maboy et ose comprendre et là non ba blou connaître madame na Christelle mabu la sepela nango ya talanga zo sika au monde pour amona nga ba mais Karine so comme na plateau comme on dirait aux arana kwiti mo soni c'est invité mo komoni et zakara parmi ba système ba souvenir à ma beza aux anga invité ba souvenir à ma beza net bina na suspension et parmi ba souvenir à ma bé. On voit aujourd'hui beaucoup de sites pour Nabatalema. Il faut citer le nom de Karine Mokonzi. Karine Mokonzi d'elle-même, quand elle voit par exemple le site Moussoussou, Baché Miniature Karine Mokonzi, peut-être si je vois le Béleza en côté, Karine Mokonzi a moni, Batumsou pour Nabatalema, il faut battre combat Karine Mokonzi. Karine Mokonzi peut, à ce rapport au courant, il y a Makamouane et le Canada. Nako courant nyo sauté mais quelqu'un n'a pas courant toi na batu déjà balinga pso minga tinde la pso alien nga moko le kila na mona titre moko Karine Mokonzi a manqué ndeko Eliezer avant na cliquer nga mona banzo linga parce que donc manqué batu tout Sophie papa Eliezer et pas na ngana habité ça représenter nini nande na mona ke ma émission sala na mona ke se respectera mais nga na zo ba problème au papa Eliezer a bengaka nga bakanga mamba sur Marie et le kila nga na mona papa Eliezer na vie Zakari ba ya kota la nga je crois depuis ba 21h ba vanda na 10 minutes na leleli bango pe nzalo honorable zakaya tindi chauffeur ne balinga ba mapa ba gâteau na gombe wana ba kainga do ba pe bobenga en fait et marquanga comme on droit papa Eliezer lelo azarse journaliste a manqué moins de non bon micro appelle elle bossa benga Karine est-ce que le journaliste c'est boy tala lobina nga benga c'est papa Eliezer tika nga mono solane. Donc, en fait, on papa les ceux qui a voyagé, place n'y a Karine n'a fait no moko en Hollande. Karine a soit kiti qui il faut il a parfum, il faut il a champagne, et katina ndak n'est-ce pas janvier. Donc, ya mo boy o adoptanga, on a été un comportement mon côté ya zaramta boy. Mais adoptanga bon alandila mam déjà mutu so du problème les lolo bia bengo se ka Hollandila. Donc, pour nanga déjà comment on a battu papa les bon et puis ça a peu courage. Toujours yo continuer musala ba sirakanga. Omoni papimbo malelo abali bat bakoma oweli la papimbo mabali naki journaliste liboso abengaki abengi ngabisa ngabi Karine ozapi non zongi te no bino na zongi tabenga appel vidéo na bino na zongi tende ezabo na zonde vol lelo na okota Abidjan non et nazo kota kinini Kenya na longwa Abidjan non ke Kenya après na ke Kenya abisa ngabi nga ok na belle famille nazo sala maramdon yaki 13h abino okoma kuna ba 14h na selma na 6 kolongwa na 16h na mati avion ba photo na posta na zamta liboso poste po imtatindelanga donc après na poste ba ai singa bi non mata vient pour ko kamakele l'été ba retourter o comprendre mais nem singa mais ngana na kini te bat ba na kini benga ba jeunesse so te na ganza ko za potine na cameraman ngabi non ROP biso to ka na cameraman moko vu que d'être très voyager et ça moi nini mais kala benga jeunesse msute ana bon moi au yakini au tindele microscope o sonet mdora pa mboma ba mona ngana e bat ba mona ngana ite ngako na iso to kutani to kanga photo ebsanga bobo yanga yo photo mais azara parmi bat ba conseillanga to kutana raketa msuna ki boîte PM paza ebike na voiture te en même temps yo ti dans la porte ndako na koti akei donc baza batu oyo lelo so na vandi na zaka fier que na vandi na la moki beba sanga Karine Mokonzi finga e papimbo makati na ebike na ko salonté mais au moins lien est cliquer au kuti pib net nga papier les heures de bangi sanga ba chepe Karine botande nga manki papier les heures donc avant na cliquer na banzo raisonner e banande dina finga papier les heures mais na cliquer na kuti si a tout la zolo banaye au sa publicité donc pour nga je me suis dit muto a cheboy et puis que ça comme Karine italama donc ana torté mususu na za ko courant mususu na ngo courante. Question ambitieuse dans deux volets. Est-ce que Karine Mokonzi a un problème na artiste et musicien congolais ou bien Karine Mokonzi a un problème na bato ba vivre na poto combat combattant? Tenga cause un problème ba combattant yo moni vidéo ba combattant selinga te bon na artiste et musicien yo vidéo on monité on a retard patre si kutenga chone linga Congo ba combattant ko ba voter ndenga mwenga ndena postuler te député bongo ba osade ba vidéo so tala ba combattant penzo mona ka ba boya ba olympie beta banini ba binga ifona le kaka député donc pour nous ba ngana na problème na mutaza na problème musicien a moto musique ya musala au cause appelle musicien le lobotiki mais peut-être tu kana tenga na problème ba musicien ta na problème na ba auto na bon problème sous pas cause musicien sous pas cause musicien te so tu kana te mais musicien dans un problème musicien pour nga yimba te na binate
Comment ciao à la base à polémique lelo pour la musique nabiso lelo est-ce que musique nabiso congolaise toloba musique nabiso congolaise pour na quoi avancer il faut polémique ezala ou bien il faut polémique ezala est-ce que lelo polémique doit faire avancer musique nabiso parce que tout le monde la musique nabiso tout ça on a ghetto artiste musicien nabiso mingi bazoloba vraiment que non artiste musicien congolais vraiment bazala rasima parce que pour la polémique to loba nini par rapport il y a polémique non en fait musique ezala ba yana bandenge belé polémique musique ils a bien bako chrétien polémique oui mais il y a ba vie privée on a des baby il y a ba vie privée on a des baby donc nga pour nga déjà ko ba pour m'amener ya nini ou tout ni qu'est-ce que ça nini na lobby par rapport polémique est-ce qu'ils ont fait avancer musique na biso ils a bien pour na ko chrétien et nga na chrétien titan et PCP courage à ça me sera bien pour autre que ah so na ça bien te Karine en seka nga na Karine te yo kanate donc nga be fona avantage na wana mais ce polémique est comme bemba mama titan tata na yo nini on est sous polémique té on est sous musique té musique eza yo beta bimisa CDT ka kolekanga nga pena c'est l'effort na ngana teka koleka yo omoni avantage à musique donc pour nous que eza pe na bango mo pe ba musicien o ba BBC musique eza pe na ba journaliste o ba BBC eza pe na ba entourage ne ba musicien ne biso pe ba journaliste o pe to BBC musique bato ba jija Karine Mokonza rana kisi so Karine Mokonza lobby kan internet boy pe Karine Mokonza sera plus aimé na bato bazala libanda est-ce que Karine Mokonza pas au courant na te wana bakosi ngana nakutana pe na mutu te sanke yo na linga kote ka batonga libanda na bafinga so kutana ba konto kanga photo lela linga ko mingi ngana nakutana na ontiki mtalo bana na linga kote na mona onkana ba faux compte na Facebook azara avec la mona bien te na mona onkana ba compte Facebook omoni ba faux commentaires ba faux titres ba faux comptes mais na ndenga normal en tout cas non na tikala o mona te ici arrivé pe Karine Mokonzi intimité na lobela on internet nga déjà na rakuna vie privée te nga lobela nyonso nga lobela nyonso parce que na mi mona nga star donc bat baby ke Karine Mokonzi ali rapper foufou avant de rapper na mabele Karine Mokonzi pa kampia ka bat bayebi nga ndenge na za donc ba xate que c'est na lati talent na komo bande français sac nga na ka il faut na lia frite na saucisse te wana ba complexe pour moto alingo olinga ndenga kutelio so yo mtako mo lingo pona ochele lo crayon lobo cheta baeo au moins te ki ikomi bolingo mo bomoni il y a intérêt parce que mkolo cha crayon ta boyo nga pona na zara nga leze na zara leze osama mo na lingi parce que vie privée nga ezate ke mteka na ndako nga koko ba kelo Karine alienga nga itenga mo na rana alienga na kangi photo nga mo na poster donc ils a sentiment en fait par rapport à ba combo Karine Mokonzi sur le bien combo boye kangi mutu est-ce que Karine Mokonzi sur le bien par exemple combo moroniti koko niti ba combo lobaka Karine Mokonzi a adressé à na banani ou bien zara na ka ba slogan Karine Mokonzi a salara pona ACP ça va non mais bato batala biso ba ebiti bato batala biso ba ebiso ba combo neze banani ba ebi parce que par respect au moni po depuis ba baramtali ko mi be kaza te na ko tanga combo titante mais ce non na titon ko na bi ke titon amondo tamso na bi makako siko titon yo ebi ko makako te et déranger pourquoi ba combo na bango mo pe bato na pesa bango ba pesa ngo impact yango ko mabongo parce que ce na lobi tantini yo za tantini te et déranger na ni yaneti nga be pe na ndola to ba basket ba kola ba benga nga pe lesbienne mais et dérangeant là na otikola ta basket na tikati na latra mais c'est na latra talon na comment kola ta plus na RTG parce que na changé style bat benga basket kilote mamloka bemba limena RTG ndene yaki moi basket na kidiba mingi talon moi jupe taille na comment ko sala on a sala raté moi veste moi chemise omoni yaki na pesa image ya place na za chaîne na za ba mona pe bato oh Karina komo sa basuki boendeni yalinga basuki panza na za lo yenge makomo benda pe chignon Karina komo oloba pe pose moni il fait comme ko changer statut elle roi place aux a et écoute bato bobi na gauche yo po bi na gauche ezaki na bongo mais pour non oloba ke e bando déranger ngate mtabe nga lesbienne non celle en émission te non sans problème te parce que quand je me dis que na lesbienne te na linga mi bali makaz mais ce na bengo tontino considérant on a bengo koko considérant au moins que o aider nga pe pour combat un impact et voilà les autres mon résultat nango yango ba ke eza na bilo mususu ba ki parate moi nzeta limite era moko eza mkie mais ko tumba zamba mobimba ba kufi ata 1000 mais eza limite ka moko na mkie donc pour nous ba ke o ko moni lo mususu yo eza mkie o lukita mususu o pesa ngo sens o moni pe tumbi mboka mobimba o ko po saboter et les kinga dana négligement bebele o soki na bana bando négliger te mais ero comme pe etelemelanga yo ba problème na zone internet ko kuta na net na baka net ya veva babia onanjora
tande ba mental solo ba kosa ya série wana nazala sans camarade pour les comment les kambuso ke za apena ba camarade équipe nationale ba bengi ba encourager ba vandi ba seke mon ya erana 100 équipe ça camarade ba ndeko na ko ba linga mamba msalote na opena ça succès o ya internet sur dena mbali na poto tom susu na sala ka mo ba 5 mon internet ba bebi penda ko note ko ba bimse éponge mo boy na ba sous-vêtement mo boy ebite o ya Karine Mokonzi so na kana mutema te ero ngana za mbeto ibanata pour ngana ki ma Congo na soni wana na kenda ta place msusu po téléphone et sona imagine que mbali lingio bande ko no ba mona otesko bande ko be balwa ndike mo so ko linga tala éponge la la ka tala ba sous-vêtement kangami na moi déjà ka uki boy omoni donc ota déjà o expliquer belle famille donc comment ça l'ondrait liboma mais vu que ngana na discipline mon vie danga mutoko botolanga kimiate lo baka nzambe ndenga longola ba tupema mais mutamokilpo eloko asike yezate donc attendez na vana lo beba singa titan kufi Dieu merci non mi bo matin na ko raisonner belete donc na ça l'effort que non que ma tension matanga te na raisonner belete na zo AVC donc nyo se ko leka pona ngé comme normal possible que ala na mobali moko sali boeto lingi moi normal la vie continue important ça sur la lo la mki souffle de vie toké. Et ça la question moi je Lili atal en charana ça baina tout na Karine Mokonzi avant na tout une question yebisa biso tu es chrétienne ou païenne parce que tout le monde a repris na mambo Marie Msamu tout le monde a que yebisa son aux chrétiens tout ça. Si 100% na chrétienne. Est-ce que Karine Mokonzi si arrive à que un jour Karine Mokonzi au salaire mutu mabe au sengepa? Nga bien sûr hein. Na sengaka poto abatuti to tout ça na mabaku na ko lobana tamsunga na biki na lobina titombi nzoka na lobina mabe. La baronne de Benanga Boypoani et dérangeant ah Titon désolé na ben ndingalate peut-être nga la blaga qui yo et suis donc analyse auto sala na yo Karine Mokonzi loto mona ba musicien ba mosenga bandi on a ba artiste pardon te waneza buzoba wana ba pardon te waneza buzoba ba qui sans esprit ya buzoba parce que pardon na biso bien que so nga na salio ma bien à reconnaître il faut na senga pardon yesu ko pardon na senga saleni. Au contraire, écoute, oh yo senga pardon, yenda zake obligé senga pardon parce que Aimilia yo apimela bambote au posta maramnaye à senga o longolas notre tin de avocat et puis à salango publiquement. Problème sous sous-titré que les gars na téléphone et sous qui entre ngana. Era salango publiquement, ba fan ba mona. On appelle bato ba linga ko na ba linga ko. Est-ce que bikende to na mokilibu? Et na bato msunza ne batine ke titon atoza na ndeni o lingote. Ato ce qui s'ato kabele eza normal ndenza ba samkile. Bato nyoso ba ko lingote pour prévenir mon nzambe. Ba antichrist baza. Bato ye mora kila. Mais bandimela kiti ba antichrist. Ba Bouddha bazali. Ba musulman pe ba bike yeso aza nzambe te pona bango pe baza na ba salama soki ba nini na bango. Biso pe ba chrétien to biso Jésus Christ est Seigneur. Donc pour nous baki mutu na mutana ndenge onzamba sali ke ye ana kondima na ye pona ye ba musulman na ki na mboka na bango na en Algérie pona bango pe kuna na Algérie donc église de réveil izaka te kuna ba yaka ko beta na pasteur kuna ba ka na église ba baba na bango ba musulman et sili na mboka mobimba imagine siko so ke kuna osani fuka masamela na chambre soto lingo ko mano musulman ondimi nini na bango bon forcé oté donc pour nous ba donc voilà nga chrétienne. Pour nous conclure, dernière question à la cœur ouverte. Karine Mokonzi dépris à Banda Moussala au artiste Nino Karine Mokonzi l'artiste le plus poli. Au Karine Mokonzi a marqué Karine Mokonzi même si Karine Mokonzi a bengata na 6h à répondre artiste Nino le plus poli Oyo Olinga Oyo c'est pelana yo mona ki aza poli. On a mon poli et ça hérité parce que ana no lokwa ndena ko balokwa papa lokwa grand frère mais à respecter ka. Au moins de baba paya mukolo banga moi mkimo mkio zongi sepe respect eza o héritier ta respecta ngana no héritier ta amankanga respect en fait au moins atana sema bendeni agangela nga toujours na ba respect ce qui peut-être a débordé le bana téléphone avec que wa entre bine mbali bo sur un téléphone au salé bon point ni non prochainement ça bon test ko ba benga comprendre mais ya boyata bat baza ato bomi mut déjà ndena na latima na ba dégâts na salara au moni so ka za rapé polité na miso bato ko ba rappel kamabo et ça rappel tout pas se comprendre OK na zappé de aussi que na bosani mabe na sala ki mena otala ka comment pas pour chalobi na ngabwe au moni mais ndenga respecta nga Dion na mona kaza poli et réciproque on a zong c'est là qui au sali comment lelo bat baza abeti karam ko bo mona na pas rappeler est-ce que jour na to kana bato sala boy yo mo e revendre pour moni piake non oh
bamise bakaboyete comment likambese les gars ngako ndena sala kana mona bien les cas mais yes ko boye ko lobelo po bazraki olandel pe ke place sur lobelo et place sabino mbale et puis ya lobelo api on a conseil et so pour moi ndo sala bongo batana bazakana ba mona ki opi moi mabe ba monyo pe fimo bo insolente ba monyo to mso impolita image baké nango yo moi si prochainement on comprend ça donc intérêt na izate ka lobelo devant ba ba mona danger ke bata moi malamu yekuta linga ba bêtise te yekutute ça on a coulisse donc pour na penza. Merci beaucoup Karine Mokonzi. Mais papa chéri message na ezani na bato surtout barozwa libako Orlando na Congo température Karine Mokonzi ko pesa message nini na bato barola. Non message ezaka merci na yo titan ezamba liboso na le Congo température mais un message ezaka ka un grand merci. En deuxième fois OK. Donc merci beaucoup na yo titan et la deuxième fois na le Congo température et on parler donc à chaque fois ba news et bandozala balanda biso à 5 sur 5 information sur un grand merci pe na boss hein boss ya site oyo et na boss ni pété na les grands caméramen yo am tapunde na boss ni pété un grand merci na kabanango coach meilleur bitter janvier na bwako janvier mangoke mokonzi. Un grand merci. Omo Fortis et Ligue Mikolo ba oluke makasi yem tana ba résultat zemi. Yem taoye ba date bien. Ngana zonga pardon limisanga est-ce que lisolo tozo mon réseaux sociaux est-ce que Karine Mokonzi elle est enceinte c'est vrai? Il faut tout au moins tana résultat. Il y a permis placer pour yana ba signature ba docteur Mamunyo so ebina date mo na obotama. Ya yé pe aso zuye mambutu. Batunyo so ba oluke. Na ba échographie Mamunyo c'est pas na e. Donc voilà un grand merci na yo petit temps pour na musala pour na volonté un grand merci na yo bon séjour à Kinshasa na Isaac Parker par rapport à Paris un grand merci d'ici sur na petit ba scellé donc na Belgique Jo Lili ata la pali ngako mingi na Londres Jo Lili ata yo so selika émission na Karine ici na maman Rosette Jo Lili ata le maman Rosette merci beaucoup pour na musala qui un grand merci na David Monceau les producteurs créateurs et takanga na ki parmi invité David Monceau. David Monceau moi moninga bi mais non elle c'est la polémiqueuse oui maman lobi tantôt moi zakana tunya bi c'est toi Karine Mokonzi David bi mais oui c'est elle la polémiqueuse elle c'est ngabi Karine yoza ben oza invité nanga na zelana yambo na Paris na Olympio yete mais quand même na yo yambo na mboka nanga moni en fait c'est lenga c'est comment on David Monceau na yoka ye et qui première fois qu'on coûte un année, vous salez ma photo, vous savez ma vidéo, vous lit ensemble, toi qui même hôtel chaque jour, bon monde on a en fait au monde. Bien sûr, Isa pour la grâce, il y a un grand merci à Trésor Bomboka vient à capitaliser Zarazum avant 13 ans de pouvoir, calamité 14 ans, PDG Mboka Bobo Bello, il y a Patrick Binda Manage, Blondine Omar, Yanni Kelo, Vienangai, vieux mascotte Nakati à Londres. Et nabosani sunani kabanango kosha nzambe nabosani nani RB Roger Bando RB Mama Fifi Luca la Tantine Esther Malonda Madame Christiane Mons Mama Paradis un grand merci penayo msala kitoko ba bonne chance donc on est ensemble équipe nationale bye. Merci, c'était là Karine Mokonzi face à Peggy Titan. C'est une émission vraiment au bonnet causé là. Quant à moi, je dis merci beaucoup à Yamir Chéri qui m'aime beaucoup vraiment. Je dis merci beaucoup à Bobo Beloy, vraiment qui me suit. Igor Mito Moté, Maya Denis Fabiano. Et je dis merci beaucoup à lui, on l'appelle Henri Modogolongo de Prix Canada, vraiment Titi Étoile de Prix Canada. Joe Lili Atala, mon papa en chair et en os, vraiment de Prix Londres. Je dis merci beaucoup. Lui, on l'appelle Junior Chaoumba, papa français. Je dis merci beaucoup Junior Chaoumba, papa français. Merci beaucoup à l'équipe nationale. Merci beaucoup à Cynthia Wada, le plus que star en assistance. Merci beaucoup à Lekechou. Merci beaucoup à Shadrach, Discored, mon réalisateur. Merci beaucoup à Isaac Parker. Vraiment, je suis avec lui. Et Raïssa Moukoussé Atal aujourd'hui. Merci beaucoup Maman Rosette, la fleur d'Ambo. Merci beaucoup Bato Nyoso Balinga Peggy Titan Ming parce que Mikolo Fotala donc il faut comprendre que Peggy Titan c'était donc Isaac Parker n'a pas donc là c'est Karine Mokonzi Mdazo Loba. Donc je dis merci beaucoup de ma chaîne internet à Maureen dans la Niga Karine Mokonzi Isaac Parker donc n'a pas simbo te na bato Nyoso Bazo Libako la Peggy Titan émission le Laka Congo journaliste intelligent et je dis merci beaucoup à Davis Massevo le jeune millionnaire de Prix Londres dans Batnos Balinga Peggy Titan so na bosani couple idéal Lynx Lungelo Motema ya maman
Pam Lungelo et Nabo Sente Maman Maréchal, Jaël Shaw, donc équipe nationale toujours en forme. Tokutan Mikozali Koya, vraiment, vous allez brancher, puis scotcher, la chaîne Kitoko Congo Température, Karine Mokondi face à Peggy Titan. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo Température, ya Maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, cité Pola, mais cette fois, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,